opesanga mobali mabe opesanga mwasi mabe mobali nga nazaki bien bokutani na faux dio calcule mobali faut kota ngo mobali na mwasi mutakota na plan muninga mwasi yo so mona mutu ya remorque ba meme na wago ndeni omoni remorque matadi oyo ezaka na nsima bapesaka ngo plaque mais ezanga moteur ataka oyo atiaka biye moko bajoye mosusu bamonake kaka na po soki topesi atia bi te topoli ye moko deja ye moko alukaka bale na ndenge na atiaka bi soso toza na ye tobokopesa mpasi 3 mpo na mbongo mbongi moyebima eza te soki okutana na moto aza malili nde bakomonela tro mwasi akomonela yo tro mpe mobali akomonela mwasi ndeni olobi bien kao nde ezoza mingi na Congo landanga mpe ndeko Christian tozokende bien pasta libala eza harmonie lokola guidare basingelanda ebele mpe pesa so malamu koma biso tu tobetaka guidare na bayebi ke oyo ayebi kobeta oyo ayebi te somo moko otandeli nini mpo nayebisa yo soko oyebani kolata bere yomoni oyo ayebana kontrola koto tambolaka makambo bato misio ezana nite oyo ayo ndeko mema ngambo koma soko otambola omonaka bato ebele otyaka bango katelika moko mona esali mutu moko akaokangi elongi ne libela babeti mbata na rabise soko otala nde fukangi elongi mokomona si babetaka ye mbata na victoire nazalaka mais bato to omonaki bango pourkoi te action okomona nde kotikala libela ntango mataka ese tokutana na bato bosola ntango okitakutana elobi oyo basuye bobeti masomo oyebi ete po kani eza te oyo ka esalema kotika na foto libela koyebana eza foto keli nzoto mawa biso goigoi yomoni nga nazaka nanga me na inanga soko inonga na inanga soko betaka pa bato nde balobaka po biso tuna bato nzoto moko me kotambola nanga vraimen babololaka nga me bango mpe batambolaka seki yange eleki seki nalingaka nga te po bango baa neti nga lokanga na nyokolaka nga soki baremarke yango bapesi nga faute yata na moi kaka makolo na inanga natambola nakona na réseau social comment on m'a tabli c'est même ça 1000 fois cop nazo kenon na moniske kosuka comment on sacrifier mine na tike so na comme kona obozo ngasu mardi retour na yo zandeni na okolia na poko na bomba ki wapi mate kona sacrifier mine na kotamba na komba de C7 na monoko tina kosemba na poko tout temps ni amelinga mili Très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, smartphones pour suivre votre émission Pyramide culturelle avec votre humble présentateur Christian Tongo, lieutenant de la presse, qui est encore devant vous pour présenter cette émission. Ça fait vraiment belle irette. On a manqué Kibino Makasi, internautes, abonnés, surtout. Il y a DKM Flash Télévision et Christian Tongo, votre présentateur, lieutenant de la presse, est déjà là pour vous servir. Et notre esclave Nabino. Et voilà, nous sommes encore là pour vous rendre toujours service toujours bino internautes Nabiso de partout. Là je dis encore un grand merci à celui qui assure la réalisation de cette émission, DM, coach et réalisateur, nous surtout ensemble. Puis lui, nous allons passer vraiment de très bons moments dans cette émission Pyramide culturelle. Je salue aussi le chef de l'entreprise, David Kanyama, qui est coach branché depuis les ISA et sa femme et les enfants. Salutations à Bruno Pinza Yangwana, sans oublier le coach, le docteur Christian Kakula, qui est aussi branché pour suivre cette émission. Le big boss de Paris, lui c'est mon vieux Bianco Ngantui, papa Nachacha depuis Paris. Bon, on va coacher pour suivre cette émission. Le boss de boss, le boss Sadi Michel, Balobi, Flat Hotel, résidence Miniville, Flat Moko Kagabitoko. Na mon foule, seul nous avons vraiment pépé bien. En tout cas, n'hésitez pas, de faire un tour na Flat Hotel, résidence Miniville. Vous allez vraiment des cités et boutique Ejika, et pas ya maman Sylvie Minei, Balobi, la grande dame de Paris. Olingo lata kitoko ozabilo kwa bien bilo ba grande dame olingi sac ya bien ba chaussures et ba parfum ba divers non surtout trouvons kuna na Ejika juste kaka na monga fula eza non loin na Flat Hotel résidence Miniville. Je profite aussi de saluer Francine Simpi qui est aussi branchée. Joyeux anniversaire à Nénette
Lusala, au père fêté anniversaire et joyeux anniversaire aussi à mon vieux Rodrigue Niembo, balobi pire vieux, il y a petit Rodrigue Niembo, Canal Kin, en tout cas mon vieux, que du bonheur nayo. Vraiment aujourd'hui sur ce plateau, je suis pas seul, je suis avec moto à Pesaka vraiment bilingue, moto donc il y a quelque chose qu'on monnaie directement aux a déjà CP là. Vraiment ça fait longtemps tout ça qui a été mais là CP là qui pour la bino internaute abonné il y a des comme flash télévision tous Joël Isusu tous Lobela tous Seka Kakanele Zalaka ensemble avec pasteur John Toli à Pété Toli à Pété ne tombera jamais sur des comme flash télévision. Il est déjà à côté de moi. Pasteur bonjour Boni qui te rend on a Christian Allez, pasteur. Tout ça, il y a un débat, Ngaraza. Tu peux continuer comme ma casse. Nous sommes tous ça. Là, on a base. Ambition, Zambia, ça le compte. Pour que on a 5 sur 5, dans le bin à tout. Dans le bin, on a tout Dieu merveilleux. Si on a Dieu merveilleux, Zambaza. Zambaza là. Piazza. Merci. Mon frère, ils ont battu Soubana à ce pays là, Nambongo, il va pimer là, ça. Santé. Mususu azana santé malon ba pimele mwambo mwongo. Mususu ba pesa esengo makambu nyonso me ba pimele compréhension na libala. Ba tchela compréhension na libala. Nyonso azana ngo complet mais compréhension na libala me mbongo eza. Landanga bien. Mususu nyonso azana ngo me bana moyeba ya ezati. Mususu aya na bana me bana bota mutokotose na bana nyonso azati. Loko makambu tozoke. Mususu azana famille abengisa bakomele bineni yoko makamna oloba parce que ngaso okesuka kisuka nyoso complet en plus de kolo lango ozalano challenger le sous yo ebi ataka ya chaka biye moko ba jeune mususu ba mona keka ida po soki to pesa cha bité to poli ye moko déjà ye moko luka bale na ndenge na chaka bi so to sana to boko pesa place 3 pona mbonga mbongi moyebima ezate so okutana moto aza malili nde bakomonela trop mwasi akomonela yo tuko mpe mbala akomonela mwasi nandeni olobi bien kao nde ezoza mingi na Congo landanga mpe ndeko Christian tozokende bien pasteur libala eza harmonie lokola guidare basingela ndana ebele mpe pesa so malamu koma biso ti tobetaka guidare me bayebi ke oyo ayebi kobeta oyo ayebi te somo moko otandeli nini nayebi te so ozo comprendre ekende bien libala ya guidare indini koma yobeti guidare mpo mosusu tomoni ote na biso toningani na nzoto so eke malamu koma aveugle obeti guidare ayeki ayebi moto abeti te mabiki ayebi obeta te alobela yo toke pasteur eke bien aveugle amoni moto abeti guitare te mais abiki azobeta mabe na malamu oyo napesa ba exemple ya vie nyonso ejwaka role ndeko na wana peso ndeko na Christian lokanga très bien non yo kapasta to ana lero mbongo te mtebo mbaka libala wana chana mutu libala batama partir ya dio ndenge bolingana yo na mwasi boza na bomoko ko bombela ke makambo eza ya vite soki ebike nzeleza mulai comment opimela ba client ba mampa na mutu ka so bana marchandise so bokomi te ba ko réclamer boka bakoli libela oyo kokoma na oyo kokoma te po bike nazana kamia mame andanga bien so za kamia asili matsa bakoli pe kokufa te on a le banao landanga pembe pasteur to kebe glisse to comprendre ma baby so moto bepsi makam to ko selinda nzambe opesanga mobali mabe opesanga mwasi mabe mobalanga na zaki bien bokuta na fodi yo kalkila mobali foko tarango mobali na mwasi mutakota na plan muninga mwasi yo so mona mutu ya remorque ba memena wago nandeni omoni remorque matadi oyo ezaka na nsima bapesaka yango plaque mais ezanga moteur mutu ezaka na marchandise te mais yende ezaka na moteur pa bende ya nsima comment mutu batieli essence marchandise ozande na oyo ya nsima soki mutu eke pamba etumbi essence vide oke kowayawaya na nini wana mibala bawayawaya mibala wala kote to aleka bamona kwa ngembo ozoki nosisi essence pa pamba vrai mobali wazaka na remorque na nsima tant que mathématique data malemba tala ina nzela ti ana marchandise kokuma aboko filo pe ekokweya libala malembe reza abonga te mazalaka
eh bafutaki na lelo balongo ba permis to permis na kasangulu po to boy moteur bebeki ekita tango to baksa déjà invité to lasu na kisantu malema to kokoma oyo azaka na remorque asikata moni moninga tema sishirate bape na chando netinga ampana moteur na yeme tokokoma na alliance te tout mabala nini kotinda mwasi aboya kotosa yo soki moko pesi plus fete tekela mwasi ba plateau ya guerre mwasi faut bisaka chez ma famille na bino kwa kendo samba te moko kokende tekela mwasi pa lokwa livraison koto kokende akonyata minute nyatawa mama nanga kolanda munoko na ete soko sombeleka de bouteille kangi munoko baleki nanga bazaka mingi loko soki pa boso babengisi yo chanjaka ba 500 po soki bango batika yo leki nanga na kolanda ete azaka mburi ema soko simbeka na boko banga na koe alembi te kaka plat de guerre makambo eza na mabala te mwasi fe babisa ko kote na biso okoza na parle kote moko boye famille mwasi babengi briske aluka na bala mwana bango tozalaka na kele pesa tanto eza urgent nzoka nde bana famille bao baza mingi lokoso yo ke na peli ya tata mwasi po pesa valeur maza na mbongo malunga te bango baza basengi tango kokoma osali bien tango bakosenga eza te libala no ebebi oro ozalaka na mbongo babengaki na lelo ozalaki na imprudence osatandaki te mpo mwasi atekaki dossier te imprudence na olobelo baserie ondimanga te bakobimisa mobali mabe pamba donc babengisi osa piste oyeba na opesa conseil sérieux eloko ezoboma mabala mwasi mobali so bolingani ezala alliance to te il faut tekela odiwa secret na bope tekela secret bino mbande bokomi na kinzonzi kozanga na yo ye na kati lokumu na yo ye na kati koma mwasi atangi te mobali atangi so babeli mobasi bato première dame yeyo londo posilaki papa komba dame ozuwa wapi sakana yo merci fidèle internaute dans ce vidéo lelo tozala pasteur John Toli répète toujours na kati ya DKM Flash télévision. Je profite de saluer Chanty Kasongo qui me suit depuis quelque part et je salue aussi Moseka Olenga Kasongo ni pas Olanda biso na kati ya DKM Flash télévision. Christopher Moke Show balobi mon confrère depuis Luanda Angola, sans oublier Doma Boss, la Pulga qui est derrière la caméra pour assister à cette émission. Pasteur John, le lot mon internet Yindi, ton moni guerre ou le télémi dans ma famille par-ci par-là. Surtout que nous sikate tout le blanc le cambo ou comme nous soit coufi na famille, c'est que kaka mutuana mutualié. C'est que kaka mutuana comme azabambongo mutalekisi. L'autre monde où ils ont que se passer dans la famille Gola, l'absence il y a les qui n'a pas Guy Gola où ils ont kufa, ben comme là tandis qu'on est mutalekisi. Mambo bon passe dans le Salem. Tolini na petoko le kambo mabota passe que bakene batuni. Yana liwa mususu tangu mulibembe kufi bakena mulidi batuni babike mtasali yeye. So bon moni ki mtasali ezaye. Bien que bokene bosa revanche songela ye. Nanga bien. Tout qui est bien passé. Tika ko juger makamuna misu pona sentiment. Biloko ekoi même l'église. Combien d'églises et bebsi ba famille abatu. Ba passer mingi bazasu na ndenge nzamba bengela bangote. Ba komi na batandasa banganga loyenge. Soka boye na nganga wa ko banga nganga mingi akosele ber nzoka nde mutanga na nganga te. Tonga amona kwa so banga seke mutambi biyo na bambele makamu pe ina nzoka nde mu bafandi pe lemleni. Ba passer bele ba komi nango. Ozokata likam na sentiment nzoko yebite makamu so sala tuna nzambe o prier te sensation mutu joa rôle lelo komi na Congo soko zanga oza mutalibabe soko zangele ki makasi yepe bimisu ndoki oya bonga babaka kisi sopele ki mingi amutosi sa famille yeyo yebango oya yebana matanga tuyaka na famille na yeye mutalata kabe eza ye na osaka piaka makasi soko za piaka makasi oza jeune bakotia okate koma mukolo 55 na 60 piaka on est na poto pasta nalobi na yo kokoma na poto eza tendance ya kobonga te kokoma na poto eza mutu na mission azaki nango depuis kala fanya ta poto
bana bapato batindi bango poto ba 20 fois amona eloko asala na poto tazonga afrika lukela mbongo awa awa eza na mbongo ebele koleka poto soki mpo na cope mais fond de départ fe uta nango libanda awa na kongo mpo moto apesa même 1000 dollars eza pasi motu mpo kabelo nde esa koresone zela soki oza mayele bwakisa ebeta karo mineke eza te ebe aza na makambo ebe mofani azoba no clair vite oloba awa kozala na poto il faut ozala d'abord courageux ebele bakenda poto ya manevre oyo bakenda bangola basika vini bamai oyo tomona bakufaka kaka konyatanyata poto challenge wana asala makambo minena ebele balongwa bakoma na poto alongola makambo apasi alongwa na kisasa akoma na poto lokola bonga lokola poto eponaka te famille riche parmi propre ozala mwana ministre président so tokoma na poto biso tu ndenge moko yo wangani identité apasi outa yango kisasa bateka te na lopango mpo na yo okomokenda baninge bokotene banganda bilamba kolatala tomoni babalabala baplace mindele mbota luchange langage okomanga mpe na exagere tozaka baprêtre nzoko kota na libulo batamaka na kata bidinda image elongola mosusu ndeko na bino bomi nzoto ye moko asembi azwi bino 1946 atindi bino na poto bino bokomi na poto oreboluka vi na ndenge atinda bino lokwasaka na mbongo boteleti na poto malika moke yaya enakangami botiki na bebisaki ya poto pourkoi nafungaki butiki to te oteka osengi poto na bwaki yo na poto luka vi na nde banduto balikaka na poto te yaya nazola belo polele o mokili te kongola aza moto akoyede te okondimanga te enemi nayoka moto kosunga ye propre na kongo kongola aza lokola jida ata olakisi bamiracle sukasuka fa teka yo oyo bazolo babomi soki moninga soki ndeko nayebi te soki aseso lokuta so bayokani ya vrai merci mais pourquoi bapandi sango yango mokili mobimba famille na bango propre ndeko na bino pourquoi bokendeki nango na wiklo te botuna nanu bo ebembe ekufi te boyi te tokende kotalisa nani alie ye soki boke pele bofefie bomoni nsima bobengisi ye nana mpo bopanza pourquoi osali boye soki bandi babeta wana botindiki batutu bayeba bolobi ka mutu botuni te boyebi te mbala moko bolobi so boke talaka eza ye te na bolobi lobi bosali nini omoni ke ennemi na ndeko no propre bamisu baluka bazala ta na ndeko pamba ya oyo aza ta na mwa nini oyo bacouvrir ye bino bozwi chance kozwa moto akemba awa monani awa elongi nesi ekoli na tv abandaki mpa baninga tozomona mona zwa bakripe mosusu ongisa nonane futi omonaki azali na ye cc amatika lokola bato nyonso auti libanda ata bimi briske mpo bokama lokola ndimi mbala moko abanda na banzembo amamemame bayembisa bandambo ya micro simba zela bayebana ti bapusipusi bango epuis kobimoko ma leader c'est pas de n'importe qui okoki mpe ndako yangango osimbi kisi orenye te ebele bayembana mongongo malonga bayemba bayosimba tolo bakapolele yoko ti kosala libuma ya pete nzembo na yo moko olula mwana famille na yo libanda kotula me mwana so bake nzembo papa mbe eza mabe akokoya koloba mpe bike kobete mbata papa eja bien masantike nzembo libanda eleki ya biso alobe polele yoko ti kobeta bale eza koyeba bale biso sote kobeta bale mpo babengo jogo eza makambo mosusu ebele bagene babetaka baéchange na quartier bazwa nene équipe bale na quartier suka na munduki oyo ateresa aliwa mosusu naloba na makambo mike vi fo oyeba nga mpo na nga bajuge mabe wala bandeko bajuge mabe na bandeko bandeko nanu bajuge bongo batalibanda tala non sus pas talibanda na bao bayina ekala na bao ngana oyo akufi pena soka zaka oyo akufi azali grand garçon no grand garçon Gigo la grand garçon musane andosani musicien kana jet set mais toi azaki musicien est-ce que yemo pa kendeki na pembeni ta kota simba bisimba simba na mwana makambo ya misa famille oyo bango moko balukela makambo nayoka bahistoire wana ayebi te supposons depuis batango ya kala nayoka babavon marie leki ya lwambo akufaka na accident na sa mapa makelele ava lwambo akosaka lwambo mutu aliele ye mpe azalaka musicien tanto kisi nakendaka popopo etourne nayebi te makambo ya famille nayebi musicien mosusu soki nazoyeba ya famille abeti azalaka na leki ne moko azobeta guidare abumba ye mpe abelaka liboma ntina ndenge akufa mais abeti azalaka nano ozo comprendre ye abelaka liboma oyo naloba so omoni ndeko arenye comme si biso tokotikoti ekosimbasimba mpo toza makila moko yo nanga tokozala ya na leki mais yo oyesimba makambo mosusu ngai te ngai moko nakobebisela ngai ebebeli ngai nakoseli yo oyo nalobela yo vérité koyebana epesama n'importe qui te kisa koyebana eleki kisa mbongo na kilo sokoyebaka te kombele bato baa na mbongo basimba kisa mbongo sa bayebana oyebi chaque quartier bata mbongo bazalaka na silisa na quartier tonto 3 bien 7 ya faux oyeba kombo te mais koyebana c'est pas donner n'importe qui
koyeba neza kwa mafuta kopakola so tikali muke bapakola su na makolo te tikalaka elongi elongi na makolo bayinanaka te oyo amonanaka mingi to pese privilège maboko lokola apakolaka mafuta tikalaka na ndambo soki atiele elongi moko mibalusika po soki bapesi mbote bamona elongi na maboko makolo na loketo lokola tozangi mpo batama na bilamba mokona kongi na mafuta sika tozongi normal Pasteur. okomwenenga oyo nayebisa yo soko oyebani kolata bere yomoni oyo ayebana kontrola kototambolaka makambo bato misio eza na nite oyo ayo ndeko mema ngambo koma soko otambola omonaka bato ebele otyaka bango katelika moko omona esali moto moko okangi elongi ne libela babeti mbata na rabise soko otala de fokangi elongi mokomona si babetaka mbata na victoire nazalaka me bato to omonaki bango pourkoi te action okomona ndenge otikala libela ntango mataka dese ese tokutana na bato bosola ntango okita-kutana elobi oyo nasuye bobeti masomo oyebi ete po kani eza te oyo ke esalema kotika na foto libela koyebana eza foto potambola bien évite ocomprendre mokili oyo toza wa malamu ekotikala kondimama te congolais aza mabe na faso tout tona bakendimi ya congolais otyanga te nayina bacongolais me nalingaka bango congolais ndongo ozokemba azomona azobetakara ntango safi obanda kobima kaka po bamonaki mpasi na yo bachange langage krista tongo asimbiki or expérience ya mosala mpe pesaka moto esimba comment na échec nango babeteke na simbi kisi mpona zwa échec voilà un échec. Pourquoi qui par l'échec va battre va simba kisi quand on va chapelle va zaba kisi sur le milieu l'échec il pèse kisi la simbi kisi à l'échec malali mais le premier exacté na simba na kisi na l'échec les derniers quand on va taper l'échec il est yo peu l'échec faut y battre qui c'est l'échec Basta. Vraiment, je salue mon vieux Pedro le millionnaire. Papa le pas mon vieux hippie, tout ça, pasteur John, et ça la gabe. Faut ça au contraire là-bas. Basta. Kapete na kota kisi ya piaka. Inda kaka. Mama na piaka. Wo santi penda o penda piaka. Que famille est chope mpanzi de pasteur piaka les guides. Mais ça na na kisi ya piaka. Famille va compter dans le soudé. Tala mbongo yo Congo eza pays te RDC DRC soko lingi ovilo na makasi ozala teti voilà soko lingi okomisa yo bisuka za teti yo moko nanu yinaka yo mezala na yo nandeni mwani nga na yinanga nakoso te yina yo pose naloma no clair nzoto kokotso banomali ya koboya kopesa mbongo omwana te mokoba kolako na ntongo lamuka mpo ya cope ne mokolongo kolala mponja makasi vraiment chaque jour là on a 5 heures jour on a to kuta na 7 heures on a pongé minute 8 heures loi nature so yo keli njoto mawa biso goy goy yomoni ngana zakananga mena inanga so ko inonga na inanga so betaka pa batunde balobaka po biso tuna batunze to moko me ko tamba nanga vraiment babolola ngane ba batambola seki yangele eleki seki na linga ngate po bango la neti ngalo kanga na nyokola kanga seki ba remarquer ko bapesi nga fo ya tana moi kaka makolo na inanga na tamba na ko na réseau social comment on m'a tabisi na bepsa 1000 fois cop na zoke na moniske ko suka comment on sacrifier mi na ticket na comme ko na bozo masu mardi retour na yo zandeni na kolia na poko na bomba ki wapi mate ko na sacrifier mi na kotamba na komba DCC na monoko tina ko sembe na poko tout temps ni amelinga 1000 pense clair atika boy clair ngaza clair fona ke makolo yo so monde yo pendana makolo ezanga ite conjoncture pourquoi on va attendre ba moni ngele kia bango nebe ebele c'est na tambo na kilométrage ozaki na bumbu to moni na mingi funga ngai kaka kokende ka kope bim so kope bim te jamais na matata abisi à 200 jamais on so ba technique vie na ebisi yo yango banzela kati na yeba koleka tous les mutafana na Congo nayebi kisasa koleka tous les mutana kisasa nazoba no polele nazotangela commune ofandaka wi balabala nde na futela koleka tellement mingi na kanga balabala na kwa bateka mikate pa mando baza na boutique jeune mo bachaka nini na ko biso tous les communes ayolo matete gombeli nayebi sio on a bano polele njili nayebi tout na seti wapi kota na tangela mission
oh na kimbatia pour na kata til ba mai à côté ya balba avec mo pumbo ça na mai na se na kenda ba kopa musique na kota ma fiokele yo ka challenge okenda tiobi na so kinga sana oso kata cimetière kimbatia yo moko ça aide susa ko banga eza tellement mokate le kiwa kola mkazo nga tokola hatolala o ba kufa bana rezo to pe makaka pona tenze la presse mtopianga na kufa tana ba we vraiment beaucoup challenge pasta baba na ba na ina kingai na ozonga ba ine nzela minda le kateka ya molili babo mangana pema vraiment piaka faut comme na système nzamba kausha okali kabe sili na moi pourquoi ma vie bien non bah non clair makamusus yote famille mukili yana ba passe mzungu nzamba ko tikelo ndira mfutema o ba yebite ba ko selo libabe yanga ni toza innocent kolo mukinda tio na programme wana ayebini ya retirer pano akopena pe mbonga malunga te modèle ko kembiso ka ko koma ndursi po makamna yo na bato ba ko zana yo ba mona clair vraiment bazali na bana ba entraîneur ba mise équipe champion te mais ba kitaka pété l'équipe n'est pas tchaka l'équipe a mis en embouteillage avant que tu n'aies pas lenga comme maman n'a équipe yo maintenant n'est pas champion té zala joueur one so yo kinga Christian donc osa bien correction amulaite on a tala correction amulaite baba mbelo likambo italio te sana ngwalese voilà surtout ngane so o leki bina lié ya binoni mais na lena encore ne peut pas que bo sala bolianga faut ça yo moko le on a ba no polele il faut ça clair likambo salité tala na ba no clair attendre le caneta teyo wana bato ba sepela na yo musute ko ina meza te ba lingo na malamu tuna mabe okoza ndo musu na famo kabeleke ba 10 ba 20 mais yende ni numéro 1 tango zo pesa zo ke no silike faka za piaka mais mutatungisa yo so bo boy ko pesa yana ko te ba ko pesa yete susi ne ka ko zanga patika la bisenga senga meyolo olomba on dit mangate makati pembe pasteur OK bien na lo belo ba sérieux bien pasteur OK bien wana mondi moko on dit mangate kala bandai na ndeba patron le loka ndingo zabo en akolisa ote ko mona ka monyo muketo bandi souci ne ka olonga pas à l'aise musulu muna quartier woko futa bino ba voisin et fande no ya sana ba kichele ki ya yo sana te ba place no 14 plus mukomokoba mais sekalika ya bana na lopango ba cheke kaka kubana ngaba inyona nini bana kutu ba français angali ngala na kikongo vraiment na kikongo ko ba ineli yo nani ndoko yeba mobai na ngapa sana concurrence na yote soka yo senti que o waya utima kolo ketu na ba no CV on dit mangate taka avec la monata sana en bongo batali avec depuis na en azana en ko ndeni pasta en ngo sala nini ezala ngo ndeni na yebiti ne kotela yo wana avec ina moto mugalo ngola nga yete ngomba mutu kaka mutu e monité yeba ngo pe aveugle ata amona te yeba kina ndako to babola na funga mtu te banda bomwana masantike na vana lupanga babola aveugle eza aveugle eza mbwa yeba ke kona nga oya sanga mbongo mbwa azoke lo mawa wana mbwa ocha nini soko zolia mbwa mutambonga ni samukila makasi po aliaka na chanson mbwa waza pa patron mobola ni samukila mama lembe kaka de oye na pesi ombo te kolia eza biso so toluka na lo bela osika pasta mapise monde ndaba mboba comprendre na yebisi mbwa ba kena pa mobola soko benga yaka mbangu te moni mbwa patron niki déjà ye parce que na dia bien yonga yo na sani pona ko dia bien mbomo boya soko bengi anyolo kala na fa yo sentike bendi mukila miki des fois tant à partir de musa mutole mukila ka olingi dérangement mingi aga la utaoya tina sama kolo soko zo tourner autant qu'on est long soko ta no sentike avec lo mao wanu meloko to lingo piangani pasta tika nalo bela yo bande tala on dit matin na bana makamu sérieux to ana mondi moko ya foi bandingi tout ça pia kawe sisi biso mai voilà to kende wapi gérance batu bazo ba ko gérer bango te si tout célibataire na peke faute te ngapi a faute kana wache mwasi na ndako so wache mwasi na ndako foko mekenge koma motema mabe ya malamu pona foyer na yo on dit melanga te
kobeya bakamaradi te mais longwa na basentiment bamaster kaka bango bakotinda bango batokokolola yo foyer na yo eza place kozala libela na bango tiliwa mwana na kokima yo akefandela motu mosusu apesi yo faute nzoko ozalaki nango maboyi kokokisela ye mpo olingi bafete ebele mwasi nakokima na libala nzoko alingaki yo na verité yo olingi makambo koyoka bakamaradi koleka mwasi koma yo nabia mwasi na yo fo yoka ye mingi koleka bakamaradi c'est ça comment makambo ayo na mwasi na yo obetelaka baninga mais bango babetela oyo ya bango te makambo tomonaka na ko c'est ça nazobana polele biloko oyo eza mabe mwasi mpe ozobetela baninga makambo mobali na yo oh mama naloba no polele biloko wana ezaka mabe eza na famille bayebaka na oloba nini ntango na oloba ye azosambwanga mpe na kati mpo tobotini bana kobeba na ye nanga comme ozopermettre na miso baleki na yo nyonso obetaka masolo mobali nana banégatif place bango baza c'est ça ozomona ngo lokumu makambo mosusu memi pare na ye kobetela ye te pare naoloba no clair ondimanga te mitako oyo ebimi na Facebook endimaki ebima bongo sakana mokili ozomona rando ebandawa te bato moto baya na rando te alola nde ya na rando sata koto babwaka ye tozala sata azaka na alola tozala mapayo basi yoka sata kwe atomboki na nini mabe utele wapi atomboki nini etinda nini aboyi kokende babwaki ye na se biso tomeminga ngambo sakana merci pasteur toke malembe pour que to boucler l'émission na biso lelo pasteur sikoyo epi na kati te koma sata babwaka ye baange mosusu bamona nzambe me bandimi balanda sata maloba ngo nini bange wana bazali omoni nzambe omoni bisengo nyonso kuna ya wolo na wolo me andimi alanda satan po batiaka biso akengelaka biso oyeba yango te taya bakengelaka na satan oyo akomisaka motu na nini satan oyo apiaka telema liboso na yo te okoleka 500 francs so batialo satan apiaka okomona boye yo kisasa koleka yango nsima omona te samedi lelo ngule kosila ngombe kosila me yo okeluka mikungu ya mobeso okota na bakotaba osondikisa basinga fufu nga asalango trop na livre kaka mpo naleki etape yango ya bamisu batika na marchand basinga fufu kendaka na nini machine bazalaka 6 elandana mi eza na bawenze to libongo zala na patience po okelukwa moins cher oganye plus fo eza na maîtrise eza kwa embouteillage bawelaka to kodouble nani kanga motema kende place oyo anikisaka saki ya fufu so azobuka ntango abukaka bafufu alongolaka basinga bwakaka na se so kotala moko te basinga singa esaka kifunda so anikisi 2 saki yolobaka ndenge maningisi parceke okonikiselanga basinga oyo te avant aloba bimisadi ya 1500 pesa ye po atia yango kaka te po moka oyo azuwa ntango ekobima bisaka bawi bikolo naoloba na nasala yango oke wenze banikisi oyo basinga fufu so ntango oke baoloba ne bongo ezaka na libanga simba po eloko soko etikaka fufu betere ndundu lokozoleta porte mona ekwesaka bafufu ekaka magroupe ngo tikala wapi yo romio yo tikala naolobela yo nga asala merci bongo pale nama mwasi ya challenger keba na mwasi obolataka mambeta kolingaka te mwasi gauche yo droite opanze basecret bele mwasi fo oza na dio nga tesa kolinga mwasi ezaka nano so nalingi tokota lupanga 8 porte so tolambi te na otinde soko na fenêtre nga tala komoni basisi olamba bakoti biloko na ndako kende bafenêtre tiki fufu poussière na bamungwa na bandemi kongola nyonso yaka nango aesaka kifunda fo kende tola missionnaire après sikoyo kasi ntango tokolamba tokobomaka nzoto na romi taka ozwiki ndamba fufa moninga na fo moninga esade ekolo moteke tolongwe na dépense epuis kosenga bango makala kosengaka makala motu moko ebele te mpo soki asentire kotinda sani maoboyo eza te mpo ozwaki makala na ye baka makoko nyonso mbabolo eteka na makala mibale alambaki azwa na yo nzoka makala ebele kozwa so ete kele supa moninga mabilu enazwa oyo baka nazo motalaka oyo zwa yango bavotiaske moto ozwa bor moko ezaka na kati ebombaka makala eza moke nayebi je wana ngamasa kotumisanga na kolia te nga na komelo 500 fois fufu ebeli na madesu na 500 fois mpo na makala nayebi je to baka mpe tokende pai kongo ebebi na mbongo ebebi te
bino musique oyo kongo baotika ngo mabe eloko etombokisa nga makasi masa bomini bala mpona kolamba non oyo bolamba te balambaka na lobi nazengi akoloba mpoka ndeko nanga naoloba nopolele ezaka mpona sukisi nyanyanya ese balambaka mpo batonda to balambaka mpo balia gu balambaka nde mpo batonda mwasi na mobali baliaka na petit so bokomi na bana kolia komi ya kotonda mafuta ezala te mungu ekoka tikaka biloko supu so omoni masako mika supu ekita mai aliaki mbongo wenza valamba baboudin ekangi libumu vraiment merci pasteur tosukisa awa pasteur tolinga toshite mwa moke kaka na lisolo tobandaki wana parce que toyebi le 24 juin ndeko na biso kofe regola akozala na concert na stade de martyr sikoyo nayebi te na makambo oyo tolobelobeli oyo ebimi awa est ce que pénaliser concert na ye te tolobi makambo ya nécessaire oyo baconseil etali ye abeta te wana famille na ye nga nabetika makambo akonseil oyo baliwa ana alobeli ye na bato nyonso bakutanaka na ka wana me baprogramme na etalinga te soki aza moto mayele nayebi te areporte to asala boye mpo soki etondi babaliaki ye ya solo nazoba nopolele nayebi congolais donc soki etondi confirmation soki aliaki ya solo akebengele baclient omoni makambo ndenge eza wana pays oyo toza nango eza pays moko fosala attention mboka oyo elingaka esengo te yango moni soko meki ozwa kima bato oyo oyebi kofandaka na bato okemba na bango te soki ozwi bakondimaka esengo na yo te vraiment ezalaka na bango mekenge oyo ayebi yo bien akopesa akoridikise meme na miso ya bato kapa apesa seni mpo bokola na ye or mutu soki azwi akoma na meki omonaka teke yaya soki azanga akoma lokola aleki na ndako soki leki abeki oyo so bakomisaka ye yaya avant lere okamaka te ezalaka onere moko beyaka mbongo eza lokola lokumu nayebi te so naloba no verité yango moni okumu kolinga eza tuna suka te ezala piaka oyo ya obunda kozwa kotikalaka piaka pene te pelaka lokola rouge neti esase elingi kota station wana bafo piaka bapiaka wana nazoyeba no clair ondimanga te même mama abotaka kosila maîtrise na yo nde onaba no clair yana bapiaka mosusu meme baleki no bakoma manke oyo ondima te piaka mosusu meme mama abotaka mo livre mpa baningana mama azokende église baotune ndeni bana babie boni john christian wana te pama tika nabota mwana te mama alembi mwana or yango moni nzambe aa na bato mosusu alutala naoloba na yo makambo mosusu nzambe abokopesa avant ebike soki ozwi avant mabe obima na famille okoyeba to kokosela bakamarade andima otikala piaka azwi baleki apesi bango 100 francs akolisi yo mapimeli yo mbongo sikoyo abimisa lokola mwana na miso bandeko no propre otala nani akovalorize oti na niveau piaka 0 ava ya sala mondimanga te yango wana pasteur sokoyeba mosusu batelaka ndeko piaka ekosa inane nde tomonaki kosimba so bavandi pene bamoni nzale piaka ekomi egi obi egi piaka evimbi lokola litutu oyo apenda asuki buso bato ebimi omona na malamu nayo akala bawangani okende otala bapatindikelo mwana omema ye te na nga sukolo nano aza sali te mpo soki omemi okola te botuta kozala libabe lokola yo naaloba na yo okoremarke makambo azwi na fami babenga moto mosika koleka yo yo soko tuna ezani na yo koyeba kaka mpo otambolaka na bafamille mpo olia okoyeba yo toyeba yo saa wana odimi ridicule merci pasteur ozokemba kolingaka te na famille soki ozokemba babengisi fete otinda so mwasi ntango mwasi akokenda moni akoboma libala noki ngai na mobali nde tozokemba babengisi oyo na fete yo mpo babengisa mobali tongo mwana inane anniversaire me babengisi oyo yaya 54 ans moto asalisi anniversaire ya mwana aza na 22 ans wade ayi yane mosika me yo okenda ntongo mpo ndotanda bakiti apres batindi masango olandaka pusu nsima mpo bakopesa $5 ndenge obiki ozwaka apres fete omwana fete yango osala misala ebele mokofana na kiti te soki ofanaka ye afibeta mopaya na ye kutu oyebi te pete ano kiti oyo yoka nde koleka tioki efana na salo oketala tv likambo okanaki tolanda émission mpo boyi dérangement me fete libanda eloko oyelaki ecoli yo nazoloba na yo siko mwasi na betanga koya na fete obengisi mpo ya kolamba kobunga te mwasi no moyibi ere ya kolamba kaka mwana kaba soki manikolambaka etika makemba misato bai mama balongoli soki otiki mingi akoyiba nayebi baje oyo nalobele makambo okondimanga te otimbeleke mwasi na ye kolamba makomononga suba na misu nye mpe bamoni yo pamba ye pamba mamili oyaka na malonga mwana onye sa savon lupanga yebi te batelukaka savon na lupanga atelenga lokwa mbo azoluka eloko kolia
na solo nya mwana batu bisusu mekota zolam so ndo kutaka mingi na yo yo leki na kiti ya leki na nye c'est na lupongo nga papa ne tozo sala c'est que toza babo ta ozonga libala ku famille na ema be oyeba merci pasteur yo tedi ko batsoso ya muke ko balandi biso bino na makambo lukaka makambo ngo papa mie yo ba dédicace pasteur ndaka si bakina ngate boete ni même mona passe vraiment ngabe na timbe yake des gens zolamba zoma moko so kokimisa ya kolamba te kimisa ya mobesu problème mobesu bachaka kate so bando kani ngande ba utala tanzana mobesu bando tala bando ponga machaka ba oyo batomisa na feti ezali bele bele baba on peut se soki nini moi ça solo ngona 3 ya papa 3 ya nga 2 ya mamicho moko ya dudu na mobesu azinga ekoki ya ndako technique tama ya ko suba nisi mutu na cheka okay na zisaki yango pembeni kena famille meko koyi bate to zwa po bakabela biso te vraiment au moins bakaze na bino za milangi vidi bakaze masange kokate jonga na masito zoki na kala to zoka nyonso kokacha kopona te odi talo kingi tia zwa nyonso ka kesa baki libanda to fetela ni abisi matoke fete abiso le bisu nanda ali bala mamiche zaki bien basonga yango ta 6 fois mwate mwana asinzo to na biloko de jiro merci pasteur que dédicace to ndoko bala ndi ba tutuka William Anona merci à toi batika yo Eric Manzaka passe ye moko parti Luka Christian Tongo batika yo merci pasteur na bilito zaki na DM Vision donc base na moi ba collègue après ba challenger ndo ba boss la pulga na moni Mboshi pazawana na Mayala ingénieur bon assister biso base bon mais la vraiment tous les labino botika la malam merci qui commence bien finit bien n'essaie bien fidèle internaute nous allons pasteur John Toli a pété pour sentir que Toli a pété manque qui moi mouké pasteur John na Dio et à Christian Tongo et la presse vraiment vous sentir merci la bino surtout vous qui vraiment scotché branché du côté Canada là je vois Noëlla Mangala moi ça pembe na kasa Montréal na peso pe moti na yo et beau s'abonner sur des plus na kata DKM Flash Télévision et pour ça la biso vraiment plaisir à toi on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.